merveilleuse. C'était agréable. Je pensais aussi à la parole. Psaume 133. Qu'il est beau, qu'il est agréable. Quand des frères habitent ensemble, unis. Et c'est dans une assemblée. Quand l'union de l'esprit est présente, qu'on peut le mieux le constater. Je me suis réjoui de tout cœur qui a été lu. Intérieurement, nous avons chanté les cantiques. Je me suis dit que les paroles étaient uniques. Que la mélodie aurait pu être un peu plus belle. Mais il s'agit du texte. Pas la mélodie. Si je le pouvais, je la rendrais plus belle, je suis tout à fait honnête. J'aime qui ont de la vie et de la musique. Mais c'est toujours le contenu qui compte. J'ai entendu toute une multitude de pensées de Dieu. Et je ne voudrais pas épargner frère Rousse ce matin. Non, tu n'as pas encore fini. Ensemble de manière si familière. Simplement en présence de Dieu. Il n'est pas toujours une prédication très puissante. C'est Dieu agir. Recevoir avec puissance, dit frère Schmitt, c'est vrai aussi. Ce qui me tient à cœur, ce que frère Toureau a exprimé à petite échelle me tient à cœur à grande échelle. Nous savons que le temps touche à sa fin. Nous pensons au fait que nous avons pris une responsabilité. Parce que nous a parlé. Nous sa volonté. Pour tâche de transmettre cette parole. Quelques personnes. Il s'agit du monde entier. Et de toutes les nations. D'Apocalypse 14, je crois au verset 6. Apocalypse 14, verset 6. Et le bamina anzelo oyo azali na pepo. Pour annoncer à tous les peuples, toutes les langues et toutes les nations. Azako tatola na mabota manso. Valable éternellement. Sango oyo ya elongo bani. L'évangile de Dieu. Sango ya Nzambe. L'évangile du royaume. Sango ya bokonzi. À toutes les nations. Na matatoli na mabota manso. Nous souffrons pour les assemblées, pour les frères qui chantent de tout leur cœur. Toujours comme on a passé. Pona bandeko bazo yemba na mutema mobimba. Kasi bazo yebate onza bazo kusala sasa yipi. Nous souffrons. Nous souffrons profondément. Tomoni pasi penza. Wana sengele lobama pona biso banso. Pour les juifs, pour les bayuda, pour les païens, pour les paganou, pour les musulmans, pour les musulmans, pour les hindous, qu'ils soient. Il est facile de porter un jugement. Les a pété. Oui, ils sont dans l'erreur. Pour nous juger. Mais c'est tout autre chose. Porter la compassion divine. Kasi. Pour nous savoir que les hommes sont perdus. Pour nous ils n'ont pas entendu l'évangile. Notre tâche doit être
oya mukuma na biso esengeleza la bongo. Je crois que Dieu fera entendre Nzambe akoyokisa lisusu l'évangile dans sa forme originale sango malamu na lulenge nango ya ebandeli. au peuple. Amen. Na libota na ye. Il y a une parole Toza na liloba que Paul a écrite aux Romains o Paul akomaki ba oloma où il est dit que les Juifs seront excités à la jalousie. oyo lobabi ke bajuste bakisite bango na jalousie. Je vais peut-être le lire rapidement. Nakotanga ngo na lumbango Chez moi-même. na lukangunga moko. Il se trouve dans Romains 10. Romains 10. Paul écrit Paul akomi na mokanda ba Rome 10. Romains chapitre 10 verset 19. Paul akomi na mokanda ba Rome 10 molongo zomi na libwa. Mais je le dis, Israël n'a-t-il pas compris? a solité. Il a compris. Moïse, premier témoin, dit: je vous rendrai jaloux. Mose alobi motatu ya liboso ndako komisa bino bato azuwa parce qu'il n'est pas un peuple. na bato bazaki libota te. Je provoquerai votre colère par un peuple sans intelligence. Na koluka kanda na bino na libota oyo ezangi mayele. Ésaïe au verset 20. Esaïe verset 20. Ésaïe ose même dire: Ezekuto alobi j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. nakutani na baoyo bazokoluka kutu ngai te. Connaître à ceux qui ne demandaient rien de moi. Nakei kokutana na bato bazokusenga ngai kutu eloko te. Mes chers amis, Bandeko balingami, nous pourrions maintenant approfondir cette chose ici. tokokotela ngo na modindo. Paul a commencé en décrivant ou en citant Ésaïe. Paul abandi na kotanga Esaïe. Il a dit Alobi au verset 16. na molongo zobe na mutoba. Il a dit Alobi et il a cité: qui a cru à notre message? nani andimi sango na biso. C'est déjà écrit dans le prophète Ésaïe. Et combien na musakole Esaïe. Nous avons maintenant affaire au peuple d'Israël et Dieu le Seigneur. Tozana likambo na libota Israël na Nzambe nkolo. Afin de nous ouvrir les nôtres. Pote ya fongola biso ya biso. Retirer les branches naturelles Alongoli pour nous introduire etape ya sauvage. alongoli etape l'olivier. ya kala aji biso Déjà souligné. eteni oyo ya sauvage. À la parole de Deutéronome 32. Deutéronome 32 elobi boye. D'Israël. Romains 10 verset 19. Je vous rendrai jaloux. Nakomise bino bato ya zuwa. Par ce qui n'est point un peuple. Na baoyo bazaki kutu libota na ngai te. Par un peuple sans intelligence. Na libota oyo zangi mayele. Si quelque chose doit arriver à Israël, soki eloko moko eyeli na Israël, jaloux, c'est bien le peuple de Dieu. ezali komisa bango zuwa ezali bota na Nzambe oyo bazozela Messie. Il y a aussi de nombreuses opinions différentes. Les uns croient que le Messie sera un homme comme David. Balobi que David aza mutu Messie akoya kola David. J'ai rencontré un seul juif qui croit que le Messie est Dieu, le Seigneur. Natikala kokutana na juif ata moko te andimaka Messie azali Nzambe. Peut-être viendront-ils encore. Tam susu bakoya. Le Seigneur se révélera. Tango nkolo akomita ali sepa na bango. Sera un homme particulièrement loin. Un homme bayebi kake akozala oin comme David. Lokola David apportera la victoire. akomema elonga. Dieu sera d'une manière particulière. Na lolenge bokeseni. C'est aussi ce que croit l'ensemble du monde musulman. Ezali boye pe ensemble ba musulmans bazon di mape bongo. 40 pays musulmans. 40 pays musulmans awa na mukili. Au retour du Messie. Bazozela koya na Messie. C'est nouveau pour vous. C'est nouveau pour vous. Eza sika pona bino. Que le Messie n'est pas mort. Bandimi ke Messie akufa te. Qu'un autre
est mort kasi mususu akufa à sa place, akufa na esika na ye est monté au ciel, kasi ye amata na lola reviendra mpe akozonga pour faire le ménage avant que Dieu mpo taya n'établisse son royaume kosembola sur terre. liboso ete nzambe atia bokonzi ne na mokili oyo. Me pencher sur ces questions, je vous en expliquerai la raison une autre fois. Na banze likolo ya makambo oyo na kolimbolela bino yango. C'est intéressant. Si l'on veut atteindre ces peuples, il faut savoir ce qu'ils croient et ce qu'ils enseignent. Soki esengeli kokoma na esika esengeli oyeba nini bazondimela nini bazoteya Niveau pour pouvoir les atteindre. esengeli okoma na eteni moko mpo okutana na bango omona bango ozwa bango. Édifiante. Je vois là une porte ouverte. Wana namoni ekuke efungwami. D'atteindre des personnes qui n'ont pas encore été atteintes à ce jour. Bato oyo nanu nazwa bango lisusu te na mikolo oyo. Non, aucun. C'est impossible. Car ils ne peuvent pas entrer dans la façon de penser de ces gens. Hier, évangéliste bako kota na makanisi dans les activités, ndenge bato wana bazokanisa te. Dans le sud de l'Allemagne, la radio et la presse ont annoncé qu'Oral Robert n'avait besoin que de 9 millions de dollars d'ici la fin du mois de mars. Si c'est 9 millions radio ya sud kuna Dieu le fera disparaître. Et je me suis dit, elobi ke Oral Robert azaki na posa 9 millions dans le royaume de Dieu, quelle tromperie, quelle corruption avec la parole de Dieu. La corruption mpona kodisparaître na makambo wana nyonso lokuta nini wana na bokonzi na nzambe religieux. Et lorsque notre frère a lu cette parole, ntango ndeko na biso atangi liloba oyo, si nous disons que Jean était un prophète, so tolobi ke Jean azaki mosakoli bakobamba biso mabanga, croire que Jean était un prophète. babamba biso mabanga mpo so tolobi ke azalaki prophète te babamba biso mabanga mpo bayebi ke azalaki prophète. Un prophète, ils savent. Bayebi ke Jean azalaki mosakoli. Croire eux-mêmes ce que le prophète leur a dit au nom du Seigneur. Mais ils veulent toujours se sortir de l'étau pour ne pas être retenus. Kasi ata koboko bali kondima yango te. Justement, l'homme qui était mourant de tuberculose et qui est soudainement venu ou a été amené dans une réunion du frère Branham, qui a été guéri et qui a vu ce que Dieu a fait et qui continue malgré tout à suivre son propre chemin, à faire donc grand projet. motoyo ayaki na berenya de Branham azokubela tuberculose abiki me akobi kaka kosala misala na ye. Connaissant d'avoir pu faire partie du plan, kasi tozoki matondi pote tokomi eteni ya mwango na nzambe toza reconnaissant po ndenge tososoli ete nzambe atindi mosali na ye mosakoli molingami William Branham avec le véritable message de Dieu pour cette heure. Je crois que le Seigneur a encore beaucoup à faire. nasango malamu ya nzambe mpo na ntango oyo Beaucoup seront encore appelés nayebi ke nzambe akazi kati ya kosala mosala ete ebele na bato bakobima une fois, peut-être plusieurs fois. nzambe akosala yango Dans les petites localités, les petites villes ou les petits pays, ils ne sont que peu nombreux partout. Mais dans l'ensemble, Dieu aura une grande multitude. na mangomba na baville baza muke me na suka bakozala ebele En aura valu la peine. ete liwa na Yesu Kristo ezalaki mpo na biso na ntina Que le diable en a entraîné, ndenge satana amemi bato na ye ce sera un beau nombre. ekozala mpe ebele na bato oyo Yesu mpe amema. Amen. Dans l'éternité, le
nombre sera complet. Na seko na seko. Pas de chaise vide. Etuluku ekozala ekoka. Kuna bakiti ezangi bato ekozala te. Liwa na Yesu Kristo ezalaki litoma munene. As-tu une parole particulière? Donc Kristo zana liloba mususu. Vous savez, quand j'ouvre la Bible, il s'agit presque toujours d'enseignement. La Biblia. Et c'est aussi très très important, mais ils appellent de la parole. Les passages bibliques qui ont été lus étaient aussi précieux. Passage biblique etangamaki nyonso so ezaki na mutuya se trouve nalingaki pe dans l'Apocalypse. kotanga oyo eza na mukanda na Apocalypse chapitre 19 de la parole. Awa tobeta sete pona mutuya liloba 19 Apocalypse 19 verset 13. Mulonga zomi na misato est revêtu d'un vêtement teint alati elamba sang nyonso tu na makila et son nom kombo na ye la parole de Dieu. Kombo na ye liloba na Nzambe. Son nom est la parole de Dieu. Kombo na ye liloba na Nzambe. Sans lui, rien n'existe. Au commencement était la parole. Soki ye elo moteza et à la fin. Na bandelezaki liloba. L'interprétation. Liloba pe uzana na suka. Kozanga ndimbola na bato. Que Dieu nous a donné par grâce. Nzamba pesi biso liloba ngona ngolu. Pour nous. Je pensais également à Deutéronome 29. Na banzil susu na Deutéronome 29. Aux dernières paroles du chapitre 28. Deutéronome 28. Deutéronome 28. Le dernier verset, c'est le verset à Souka. 69. Verset 69 et voici les paroles Talani maloba ya boyokani que Moïse conclut avec les Israélites dans le pays de Moab. Mose bayokanaki na ba Israélite na Moab na kulansa mutindo na nkolo qu'il avait conclu avec eux à Horeb. Meza kulanisa boyokana sana ba na ngoma na Horeb. Le verset 29 du chapitre 29. 29. Chapitre 29 ya Deutéronome verset 29. Ce qui verset est 29. caché appartient oyo nanu ebombami ezali bobele epai na nkolo na biso Yesu Kristo kasi oyo efungwami ezali mpo na biso et pour nos enfants mpe mpo na bana na biso pour toute éternité. Mpo na seko na seko nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. tosalela na misala maloba nyonso to na Nzambe. Et puis vient la prophétie. Vient la prophétie du rassemblement d'Israël. Faire très brièvement la comparaison entre Israël qui a été dispersé et l'Église qui est encore dispersée dans toutes les autres assemblées. Que les enfants de Dieu sont encore présents dans de nombreuses assemblées. Qui veulent sincèrement servir Dieu, qui sont prêtes à faire la volonté de Dieu, pourtant qu'elles la connaissent. Dans Deutéronome 30, Deutéronome 30, verset 1. Quand toutes ces choses, la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi, seront venues sur toi, tu rappelleras à ton cœur les nations où le Seigneur ton Dieu t'aura chassé. Verset 2. Et que tu reviendras le Seigneur ton Dieu et obéira à sa voix de tout ton cœur et de toute ton âme, toi et tes enfants, selon tout ce que je te prescris aujourd'hui. Alors le Seigneur, Dieu, rétablira ta condition de toi et il te rassemblera de nouveau tous les peuples
na bipai biso le Seigneur ton Dieu oyo kolo na biso Nzambe akabola bino apanza bino sont au bout du ciel. ata bozali na suka kuna Te rassemblera kolo Nzambe na yo akosangisa bino et de là-bas il te ramènera. kuna bisika ozali akozongisa yo. Verset 5. Le Seigneur ton Dieu te ramènera dans le pays. Kolo Nzambe na yo akozongisa yo na bamboka oyo sili kokota. Et tu le posséderas. Pe na mabele akotinda yo okozwa yango. Et plus nombreux. Okozala esengo, bokozala esengo pe bokozala ebele. Quelle magnifique promesse. Elaka mutu ya nini oyo. Le Seigneur a dispersé. Kolo ye mutu apalangisi bango, ye mutu asangisi bango. Ye mutu azokozongisa na mboka oyo na elaka. Et ce qui arrive naturellement au peuple naturel de Dieu oyo ezokoyela arrive spirituellement na libota na Nzambe ezoyela pe na eklezia d'être ramené. Bozongisami Un rétablissement. mpona kotiama na lolenge Nzambe alingi À l'origine. ndenge ezalaka na ebandeli Te rendra plus heureux ekokomisa oyo esengo que tes pères. lokola batata bino. Au verset 6, il est écrit: le Seigneur ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta descendance afin que tu aimes le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Kolo na yo akosala ete motema na yo na motema likitani na yo bolinga Nzambe na motema na bino mobimba. Verset 7. Et le Seigneur ton Dieu fera retomber toutes ces malédictions écrites dans ce livre sur tes ennemis et sur ceux qui te haïssent et qui t'ont persécuté. Verset 8. Et toi, Kolo Nzambe na yo akokwesa mbeba lekolo bato nyonso to bazo konyokola bino à la voix du Seigneur et tu mettras en pratique toutes ces commandements. Pe okotia na misala mitindo nyonso to na nkolo na yo. Et Amen. le Seigneur ton Dieu te comblera alors de bien dans toutes Kolo Nzambe na yo tes mains. akopesa yo bozwi akotondisa yo na bozwi na bisika biso. Ce sont de magnifiques promesses que Dieu Eza bilaka kitoko o Nzambe apesaki bana Israel. Et le Seigneur te circoncira, toi et ta postérité. Kolo akukata yo ngenge yo na likitani na yo. Le cœur. Une circoncision du cœur par l'épée de l'esprit, par la parole de Kukata Dieu. mana ngenge ya motema na mopanga ya liloba. Puis au peuple d'Israël. Ndenge alobaki na bana Israel. Je mentionne au moins à deux endroits. Polo azokoloba yango na biteni 2, verset 28. biteni mibale. Paul il parle de la circoncision. Polo du cœur. azokolobela Et na moi, kokata mangenge ya motema. ce n'est que dans un cœur Mopele circoncis par na Dieu, motema oyo Nzambe ye moko akati yango ngenge na nzela ya liloba oyo efungwami. une révélation. Tous les autres Oyo nyonso tu ne batikali pourront pas l'accepter. bakondima yango Car te. ce qui est révélé par Dieu Oyo yango efungwami na Nzambe. est placé que dans un cœur Ekotiama bobele na motema oyo Nzambe asili kokata yango ngenge. Romains chapitre 2 Romains 2 verset 28 et Mulungu 29. tuko mibale na mwambe. Romains 2 verset 28. Car Romains 2 28. le juif n'est pas celui qui l'est extérieurement visible. Kasi sembo azelaka oyo aza libanda te. Et la circoncision Kokata mangenge pe ne consiste pas à ce qui est fait extérieurement. oyo eza pe kokata mangenge pe ezeleka oyo ezomonisama libanda te. Le juif
c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision doit être faite dans le cœur par l'esprit. Donc okata mangenge sengele salam na motema na nzela ya molimo. Dans le cœur par l'esprit. Na motema na nzela ya molimo. Et puis la louange d'un tel homme ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Boye. Basanzola mutu aboye ekota na mutu te ekota na nzambe. Oyo azwi kokata mangenge na motema na ye aza na molimo. Prends toujours la parole de Dieu. Azwa kaka liloba na nzambe. Et la parole de Dieu est esprit. Elle est vie. Liloba na nzambe ezali molimo pe bomoi. Nous sommes tous réunis devant Dieu. Biso banso to sangani liboso na nzambe totika liloba na ye esala musala kati na biso pe kokokisa oyo alaki. Dans Colossiens 2, Paul développe un peu plus cette pensée. Azo komisa liloba ngo peza polele na Colossiens na mulongo na mulongo en lui na ye vous avez aussi reçu la circoncision bozwi pe kokata mangenge qui n'est pas faite oyo esalami te des mains na maboko na bato mais qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Boye yango ezali kati na bolongoli ba posano surtout ya nzoto. Nous comprenons de quoi il s'agit. Amen. To sosole likamuni niza awa. Mais la circoncision du Christ. Kasi kokata mangenge ya Kristo. Un cœur nouveau. Motema na sika. Molimo ya sika. Nous ont été donnés. Epesemela biso. Amen. Cela est développé plus loin au verset 12. Wana elobami na verset 12. Été enseveli avec lui tosangani na ye dans le baptême. Na libatisi. Vous êtes aussi ressuscités avec lui. Biso pe toseko na ye elongo. En la puissance de Dieu. Na nguya na Nzambe. Qui l'a ressuscité. Oye sekusa ye na bawe. Frère Terrail nous a déjà lu un passage sur la puissance. Frère Terrail atangeli biso. Il nous est à nouveau confirmé. Nous avons été ressuscités. Et que biso te sekui na Kristo. Mais bien aimé, balingami, je vais vous dire où réside notre véritable erreur. Nous n'avons pas encore tout à fait compris. Nous sommes ce que nous sommes. Nous n'avons pas encore compris que Dieu a réellement fait de nous. Et pourquoi? Parce que nous regardons notre apparence extérieure et négligeons notre intérieur. C'est vrai. Si l'Écriture sainte dit que nous avons été crucifiés avec le Christ, ensevelis avec lui, cela est vrai. Alors, cela est vrai. Et si l'Écriture dit que nous sommes ressuscités avec lui, et si c'est vrai, alors seule notre foi peut faire bouger le bras de Dieu. Soit de pouvoir dire, Seigneur, arrache-nous de l'incrédulité. Je crois que frère Rousse l'a lu. Que nul parmi vous ne montre un cœur incrédule. Hébreux 3, verset 12. La pire chose qui puisse arriver à nous, c'est de remettre en question ce que Dieu a fait, ce qu'il a accompli. C'est donc à notre foi que cela tient, à la foi dont parle
l'écriture. Bobele na kondimo ili komizo loba. Paul azo loba. Grâce devant Dieu. Soki tokuzi ngolu liboso nzambe. Pour accepter tout cela et en témoigner. Et dire que cela nous a été révélé. Amen. Soyez honnêtes. Message n'est pas pour nous une lettre. Ce n'est pas un enseignement particulier. Tout est résumé. La révélation de Jésus-Christ. La révélation du salut de notre Dieu. L'introduction dans la volonté de Dieu. Et tout cela. Alors nous pouvons croire avec assurance que quelque chose en réserve pour nous. Et je crois, comme je l'ai déjà dit assez souvent, le plus grand et le plus puissant est encore à venir. Je l'ai relu dans le livre des où Dieu fera de grandes choses. Ce qui nous cause des difficultés, c'est le temps d'attente. De ne rien faire de notre propre chef. L'heure de Dieu sonne. Avec Dieu. Qu'avec Dieu. Le moment de Dieu. Et il se passera plus en un an qu'il ne se passerait en 100 ou 1000 ans. Dans une année, na ba 100 ans, 1000 ans elikate. Que ce moment arrive. Soyons reconnaissants. Pour ce que Dieu a déjà fait. Regardons vers l'avenir. Vers l'avenir avec foi. Croyant qu'il fera affaire son temps. Zamba zali sembo. Ensemble ceux qui sont dispersés seront plus heureux. Nous ne pouvons peut-être imaginer ou le voir aujourd'hui. Il est dit de Job que Dieu lui a rendu sa prospérité. Restaurer tout. Azongisele nyonso suka ekozala munene Zamba kusilisa musale na kati na elonga wana ezali ekokani na Nzambe pe ya kubima mulongi kombo na ekumisama. Amen.